Hello la famille, bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, mission socio-culturelle, OEP Sarabino, information, bien sûr sur Bozola Nabiso na MS Prod TV, chaîne YouTube, OPSO qualité, ya image ya propre, ya soin, ya goulette, go, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube MS Prod TV. Bonne année, ça continue toujours. Hein, tous en a fête. Donc, bonne année, année 2025. C'est la année moko, il y a paix, il y a succès, il y a bonheur, il y a prospérité pour na baenyonso. Babonné na biso et puis bato nyonso bazola na biso na MS Prod TV. Merci na confiance au bozo pesa biso. Merci na ba abonnement na bino au bozo sala. Donc ça nous fait grand plaisir. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous encore Bosenga Ibisoye et l'actualité nous exige. Il s'appelle Godé Lofombo. Oyoki Lofombo na basé. Celui qui est là avec nous, alors on a un problème et belé Mikolo. Mais Tokeni n'a pas problème on a été. Godé Lofombo, bonjour, bonne année, meilleur V. Meilleur V, bonne année, MS. Bonne nuit. Pepele, donne nzamba sala moto azalande na. Nengozali. Température bien. Chauffage plus ou moins industriel. Na lili plateau mabe quel chauffage. C'est-à-dire depuis na yagi poto. Première fois na côté place na chauffage. Chauffage était aussi. Et puis ngamo na senti que romo zongela l'esprit non na empire. Romo donc comme ben asir ben quoi. Te mikolo fona za troupe na yo. On a ben esprit. On a beta na musique mais l'esprit wana pena. To merato chez moi mon au copier. Godé Lofombo, bonne santé, bonne bamarambo. Ça va. En tout cas pepele webi awa nzamba sunga ba yogela la population mawa. OK. Makamoto ils a bien planifié quoi. D'accord. Essentiel ka yo sala to ça au vivre non. Au vivre bien. OK. Bato balobi na biso Godé Lofombo alingi kotika Junate. Pourquoi? Parce que yena Juna marambo. C'est si la kala Godé Lofombo sala musique na yo. Mozo sala musique te yo ka kombo ya Juna na monoko na yo. À quand est-ce que ça va finir? Et si là na bato bazo babongo bato balinganga te. Ah ouais. Ngai tito sa une émission na na yaka ko répondre. D'accord. Na yaka ko répondre. Yende muta bandaki nga na répondre bato batiki wana bali bazo réponse na ngalo nga ndem na bandi. Mais je n'ai pas bandaki yo? Oui, ngate. Nga na répondaki na nga. Nga iti. Bon nga kuti na bosa na makambo wana naza kuna te. Pour toi le bende yo pour ça la succès yo pour que il faut ka Juna kaka. Non. Mais pour toi tu es déjà en Europe pour que ça peut makambo na yo na bosa na makambo wana kuti na répondaki ndeyo. D'ailleurs mon écouter na boya ki déjà na ba tout ka ba. Pour na beke bato na ba okoma. Bango balandela nga na bémission tout. Nyoso sala balanda. Sina kangi ba kombo na bango. Donc bango baza bien bado baza engagé. So ba moya émission le fombo. Ba sala ba commentaire mabe. Ah ouais. Mais heureusement bato pe ba comprendre bango. Moni na bato bazo contredire bango na ba réponse. Que non le fombo alobi makamne belé. Oya yi kana moi question bato na ya boye pe ko répondre. Ka yo bino bo tchela ke ngana yi vendre la ba kombo bato. OK. C'est comme un empire bazo pexana lo ba pona nini. Po empire za vie nanga. Ils appellent pas droit nanga. Mais bato musu ba mona koza ya droit te ya lobela ma empire. Non, il y a des gens qui sont là bien placés pour nous. Bato ba benga ba ce sont des jaloux. Ah ouais. Et ce sont des méchants. Nga sali vie nanga place wana. Nana ba droit nanga na kanga monoko na ma empire. Non, na ko sala ngote. Tu te sens vraiment que ça maintenant na droit ya loba ko. Mais oui na sali ba œuvre nanga kuna na che ba empreinte nanga. Ya makasi pe. Ya makasi ya osakana te. Oyo mutako niete tala ezaki na époque mona Congo mwana nyonso abeta bat fo ba benga Godé Lofombo mise no sota leka na makamande ngwana omwe lelo ndeti nze mutu ezobina malelo bato tukaka eza mutu tuta sala ngo même ngana sali nze mnanga mo na meki yango esimbi ngabi o meki ya danse na obina ya ngwana MS so c'est comme dans pexo maman ngwana c'est un méchant. Oui, à l'époque, il y avait trop de gens qui
tout le monde qui bande ko beta base Lofombo. Ba benga ke Lofombo, tina be église. Ouais. Tina o wapi. Lofombo. Tina libanda mboka. Nana nga sama madengo na to trote. Siko na lobate. OK. Umuni méchanceté bato. D'accord. Batindi yo bafutaka yo sope basaka nini oyaka ko contredisa Lofombo na émission na YouTube. Ils a pas si trop. En tout cas, on a un problème à battre TMS. On a le bagage, on a le roi Soso. Soso, quand tout le monde a Soso, on est faible. Mais ce que Bundi, c'est pas Keba, Soso Bundi. Abunda. Ah, dodo pe mon armo sauter pe bani. Moi, on a téléméli. Ah ouais. Donc, ndenge zagi nanga. Nanga nanga faible, ba Bundi, ba Bundi, ba Bundi. Ta on a bando répondre ga er na mimi sikonga. Ngamune. Do fallait na vanda. Ba ebité génie ba salinga, ba makaminga na raté combien de makamu na vie. Ah ouais? Mais oui, quand on a ma bébé, on a répondu à kaka. D'accord. Godé Lofombo, yebisa biso lelo. Tozobeta les solo ya wana daika moi vite fait moi parenthèse na makambo oyo eute koleka. Godé Lofombo, est-ce que baki passe cos? Oboya ki ne. Bino boya ki poto combien de personnes? Biso yaki ngai yo Adrisha, Shulai, na danseuse moko. Danseuse Toto, je crois. Ouais. Danseuse. Danseuse, oui. Voilà. Et bon, pas Sekos, Boya, pas Sekos. Ayak avant. D'accord, ok. Mais pas Sekos, toi tu les connais, non? On a peut-être on a Mastananga. Pas Sekos. Mastana, oui, Mastananga, tu vas ensemble. Et puis tu bandanes depuis Dynamique Achat. Donc il y a des motos tu vends dinaïe, tu l'as dinaïe, tu bimine partout, tu bêtis bandoule na mama tete, bozo na makolo, bozo ba transport, ba taxi, bokiti, boye bolali. Donc vraiment c'est un ami. On a eu des commandes de famille. N'a pas c'est quoi? Ouais, même femme naïe ou abotine bana. Nanga pe tout ça na moi ba alliance ya famille pour ba nièce nanga ba obenga moi c'est une tante. D'accord. Donc ils ont une famille quoi dans ces cas. Mais on va tout bannir bien bon avant tout y bana quoi. Avant qu'ils ça c'est babiso biso zarana déjà. On a bien que pas se coster. On a bien que Seka Lokoni. Seka Lokoni. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Lokoni. Bon, Lokoni on a joué kango. Il y a des gens qui bitumba. Ah. Donc na ba bagarre biso de gata na orchestre en boute au betandule. Bo vendre place mon na moi di somo ke ya peli. Bagarre pe bandi na butu bo kaboli bango tamto abunsa mise moko. Ah bon? Soit jouer Lokoni koniko. A beta pena moto. Ah ouais. Yango to petit combo na Lokoni la tarai. Seka Lokoni. OK. Mais est-ce que vous mettez la vision parcours naïe si tu le connaissais? Tu as dessiné mon parcours naïe dimi à bandaka wapi à évoluer ti à soukara na compagnie. Bon, comme jeune nous sommes en quête te paraté par ma place c'est belé. Mais la place to beta guiné pena trop et la dynamique achat. Et la à présent Likidjo. OK. Na ngengiri to bana répéter na avenue Yolo Khartoum. D'accord. To beti trop ana naïe et puis tango ngana longwe na tikaki ye wana après à Bixa a oumela été à côté quartier la terre. D'accord. Mais nazalakane presque tous les jours pour na vendre to vendre isko yada na mafuta ngana na kokolo na bumbu. Donc na bumbu eza siko mafuta lubaki loya kokolo. D'accord. Ouais. Donc tout ça pena tous les jours. Bon, donc travailler à part na place ya manobe na quartier latin. Non, wana kutisa longwe quartier latin so avanda kana pali avanda. Abeta ate abano ipsanga na sala nzembu molof pesanga séance na studio. Ngabe na ibse studio za yo to lingi yaka. Asali yango pété. Asali yango té. Alongwe na quartier latin pourquoi si tu savais longo na longwe na quartier latin. Bon, nga na za na petit da rotuna na quartier terre. Na monika ke mutalongwe na mais tant que période yo pe rolo mano ba ibsenga ke bayokani sute avec bayokani sute ya longwe na et tant avant di na ndako abanda après quartier latin côté sous groupe musute ta côté sous groupe musute akoma ina souci makasi dans le quartier latin ba dépression vraiment akoma toucher makasi. Ah ouais? Oui, toucher pena.
Donc au long on a quartier latin et déstabilisé qui. Bon, liboso da gine moi bien mais banda longwati na dernière minute awa. Non, azaki suna ita na été to bana ozana yewana. Ah comment pena souci makasi. Po azo ibsanga na sala tan nzembo moko na ningisaka mokili na zonga. Na zonga. Mais bon, ben on a pas tant côté chaque fois on a ibse mais studio za yo. Yo za pire nga el nyo solingi mukono solingi yaka. Et bon. Ils n'ont pas signé dans l'ambassade. Mais ils ont affecté pendant tout ce qui est na Kinwana. Na tant à perdre moi na ye. Moi na auto akufaki. Moi na ye azoka mobali moko boye ninga mobali ngo bake balongo le succès miso nini. Et affecté qui sous makasi. Place wana penda à perdre. Par comment na kanda makasi après on dirait ba kokaki ba kitie mon esprit. Si atikaki na ye bon ndenge ezalaka moto akei. D'accord. Tozalaka obligé kobosana kaka. Ok. Mais azalaki mpena touché. Touché. Mais non, pendant tous ces temps, tant azalaki na kin, tant alonga quartier latin, à quand est-ce qu'il a comaki maladie? Bon, en tout cas, tozalaki na ye wana serimo na ye ayebsinga moto nanga na risque mabe nasalaki kutu crise crise anini na comprenaki te crise mpenza bopito bandini ba 2 ou 3 fois besalaki na kini vraiment bato bana bumbu bayebi tovandaka wana bayebi nde tozalaki na seka mpena biso tu tosepelaki ntango ayaki ntango aye mikili awa. Mais tout bétanon le solo il y a avant il y a mikili. Moi j'ai besoin que les gens qui nous suivent à la maison va comprendre. Est-ce que avant aya mikili azalaki na état nini? Ouais, azalaki bina malade. Malade. Oh, lokoni aki bina malade. To solo na biso ma auto sala ya ba crise. Or yango na solo na Jean-Louis. Pour Jean-Louis mutazaki na un hôpital. OK. Bandanga na ya awa na solo na Jean-Louis presque chaque jour pour na lokoni. OK. Tous les jours ils sanga ndenge zo kende. Donc mon na kin wana tanto belaka. Yesiko tanga sala ba crise na kin makile kanga maraye. Ah ouais. Na motu déjà. Siko talaka na kin soit malonga. Na détectaté le côté. On a kin ba mona na ba monte ndenge makile kanga maraye na cerveau. Ah na kin wana est-ce que tu kenda pe hôpital? Est-ce que tu rappelles na bala na radio? Na hôpital. Batu na kin kuna zaka nzambe. Si tu veux te vivre à Koune Nzambe pour motumo otakenda contrôle ozala po kweyaki ne ya kweyaka wana déjà 2 fois. Fallait quand même contrôle mo pena approfondi mais so que tout nango eza blague te. Ah peut-être nango cher mais ba sala ba système social ezali mona muta kobunda na ye mais biso kuna eza te. Donc et ça là etango yawa Jean-Louis Memie bake batali boye timer. Tant ayaki déjà malade à partir à tant ayeko tant wana Jean-Louis pe moi Jean-Louis ngai lokoni to beti na dynamique Jean-Louis c'est qui aza frère na biso bassiste il y a déjà na Paris yem tazalaki garde malade yem tazalaki trop na seka et puis yem tazalaki seka tant Monica seka uti kina ya lobi faut que l'hôpital seka uta boyi oh Jean-Louis va dire, t'es photo de l'hôpital. Jean-Louis va benguer là, il va pompier. Ah bon? Oui. Tant à outil mi kin. Kin oui. Donc Jean-Louis a talié car habité, il a bien été ouais. Malade. Il a habité moi si quoi ça va habiter photo de l'hôpital. Jean-Louis m'a insisté. Jean-Louis m'a bengué va pompier na ndenge na yi. Ti ba ke kuna ba ke ko découvrir que Timer ba meka ko sala ngo mais nzambe nenga sala kaka Jean-Louis azo ipsanga love nzambe kaka. OK. Nzambe kaka Jean-Louis kutana na makambe belé azo zo pe ba pasteur bazo ko sambela na kati hôpital. Mais ezaki kaka moitard déjà kotaki mwa musaka Timer ebetaki déjà le temps ba opérer tala motu toi na choix eza mama nzambe bakini wana nzambe asunga biso bamboka wana baninga na batikali kuna bana bandeko na biso nzambe asunga mpo mboka ekokende bongo te mboka ekotambola bongo te. OK. Fo bakonzi bazwa ide moko
ata bakosala nini te bakopie mwa basocial oyo ezalaka na bapoto mpe nga mo namonaki dernièrement naki na mama emo namoni ndenge baye na cas d'urgence mais bato baye bazotuna nini yango pose ndeti donc neti kutu likambo ya ndenge mutango azane bien wana na oloba bwe na misu na nga wow bayebi na nini yango bolibo okitisa motu zela nanu kuna bato motu aza gravement malade bokitise nanu te responsable nani ake na biro nake nosolola voilà donc nzambe mpena asunga bakonzi na biso bayeba kotala ka ya social. D'accord. Godé Lofombo, pas ses causes, atiki biso, accueilli. Mais apparemment, le discours est commis autrement na Kinshasa. Na Kinshasa, est-ce que vous avez déjà version ya bato ba na Kinshasa? Moi non comment que. Na yoki na kin ezaka ndengwana soki mutakufi bato balinga ba po na kin tout est comme à kindoki. Tout est comme à balé mutu. Lora normal za sote. Yango no moni mboka zo bongate bato ba ko bongisa pe mboka ba vani na ba croiser mabo. Ezala makamso ko bongisa yali. Nga na kufela grand frère pour insuline ezalaka te. Insuline coûta 1500 francs. Mais zalate. Ezalate na moment wana muta piqué crise. Muta osomba ngwazate. Nga na ville l'état na ya boy muta kufi. Puis 1500 francs congolais. Tamakambo ilika na kin. Eza blague te. Nzambe fa sunga mboka na fa toucher bakonza mboka ça ne va pas. Faut ba yeba. À part que soit dans la banque politique, à part comme na wa lukaka. Ba luka système ko ba copier. Comment ba ko ça na social mboka wana. D'accord. So ba ko longola ba pour ba docteur on nga na zo benga kutu. Ça déjà o ba ça ba suicide. So ba kanga bango. O ba ça ba docteur mais oui bon mutu aye ata gravement malade. Faut pas s'occuper na non. Mais ça dépend de la hiérarchie, ça dépend de la docteur. Mais ba docteur peut pas jouer conscience. Hein? Bon quand tu biso ba mission de to bon nga bato ba non sekanga na kini. Pour la nini po conscience nanga na owela l'arte mais nazo servir ka mboka. Nazo betela ka bato ata na ozo na ngelo wote. Est-ce que on sa banko yo za na place wana ozo olingela milimo ba ninga na yo. Likolo ka oza l'arte fo ninga kufa. Tika no musalango. Pomboka iza malamu te ato bomisi mutu lelo lobe kozwa pe ka te mais c'est finalement d'accord Godé Lofombo pas c'est quoi ça tiki biso bato bakomi ko accuser entre guillemets fali ne fali amema bino na poto est-ce que ça la faux bon on ne dit pas c'est quoi oui atiki biso lokoni soka yaka poto te tam supe mikolo nga komango te moi mikolo ba accepter alinga komango te po apena ba maintenir trop en hôpital et puis soki Jean-Louis amona te au Jean-Louis mona qui est ça te ba médecin Jean-Louis bena tali ba habiter yo photo que l'hôpital wow donc babiso ba oyo tozaki na kino na tout le monde a sekanga et il fallait atali boete mutu ofaza mutu ata talent comment kozala lelo ngai yo na non lelo ata ba congolais ba témoigner raté lobby ba témoigner il y a des ingénieurs ba lo ba ndenge fallait akana lo fomba nga musala ngai mata kona kutana ngina lo fomba ba ko témoigner un jour déjà bandi nga no sala ga bana ya na vanda te ah ouais na mixer des albums à T4 bato bazo mona hyperkit ya TK OK ngam na mixer awa na Paris ils a enregistré makamutu na kisasa na studio nanga na ye awa na mixer la awa na studio ya awa. Quelle différence tu as vu nous aki na kin na ndongo ya ba studio oyo komi kokota siko quelle différence tu as déjà fait bon awa différence ezaka ke a bana malilia et puis a courir katana ati a courir katana ati biso kuno mona beaucoup travailler courir katani mulunge beaucoup mal à l'aise ah oui ça c'est sur malili makami au baxi maximanto au baxi manto au travailler na et puis tu au travailler na bato kota général moi chips au lingini frites donc différence ka ya mwana
Mais na matériel, na moi travail. Bon, ba matériel il y a ba niveau na biso yango kaka to sala. Yango kaka. To na ba Mac na kina wa pe na moni ba Mac. To na ba Pro Tools, to na ba Logic. Yango kaka matériel yango. OK. Est-ce que Lufombo tu as remercié Fally assez bande comme nga c'était. Non te. Ah. Nga sala 23 ans et kopimela nga eloko TMS. Nan kuna bita ta 2 mois te ya remercier. Mais assez non te. Nga 2 mois na ko kite. Ah bon? Oh. MS pardon ko longola nga eloko. Donc nyoso déjà salut au Ghana ba ko moment na déjà trop ils en ont pas même de wana na combien de temps na lo batana un 5e temps. Ah, il absolute. Moun faut la reconnaissant. Na ko tsango mukuse bongo te. Jamais. Mais Fally en pe Lufombo. Ozo boaka mal, ozo lobele trop, mais tu es déjà venu en Europe, pourquoi tu kana on c'est bon. Est-ce que Fally m'a exigé que ce que même yo na poto, yo musalo bando sala, il faut banda ko remercier car. Ti, mais bon si ko banana ya kyo. Bana to sola no boy. Na remercier ndeni. Na sali buna lobi bola munene nga sali ke biso to ye. Na lobi bola munene nga sali ke amema pe seka. Suki mais akufi bato siko leo babalukeli bakomi ko mabe ya mokili ya mwana lobi biloko wana ngo esala ke lobi baninga na biso baza dans les besoins ba ya te. OK. Or lelo visa eza blague te. Na loba ina bandeko musu ba komela nga yo likola visa na bi mema na ndeko no. Yo bite bato musu baza bana bango bana kini. Bako benga bana bango te. Bien sûr. Bano bango mo babota. Combien de familles te za? Mama sala kape azana mikanda na ye. Mais zwa mwana no na kisasa ya kana. Combien? Ngamoni na zao yoko nga na osepela ndena olia ke bele bo bana nga bana kini. Na pe na bezo ba yawa. So visa ki facile. Na obe sa bana ngambango. Eza facilité. Alors muto asali obola mwana faut remercier. So ki temps eza. Muto peksa nga ndete. Na lingi je wana te. Na momano so na mona ke na remercier botika ngai. Oh lo bana oh. Na ko fanda bo Nathalie Nathalie dommage eza na parler. Nathalie ba yop na oza nango. Il yop pas en pamba. A volo. MS. Godé Lufombo. Donc ouais. Nazaki na chamo voto. Bien. Aïb singai tala ne ozo dame. Tala ne ozo dame. Donc avant to bande émission. Donc l'émission. Nazina ba boudin. L'émission donc. Donc l'émission bongo pe na kino to ben ataper 7 personnes to damango. Ah ouais. Maintenant la lien facile. But bolimbisa ça va comme normalement ça va réalité. Faut quand même tout le barango. Donc différence yangwana. Ya kuna na awa. Kuna MS oko sala boulot 1 mois. Ozimbongo nango oliango na mokolo moko. Boulot 1 mois. Boulot 1 mois. J'ose doit l'arto. Et fidé. Mais awa siko et puis awa. Ngana na mixé album ateka. Et hyperkit ateka. OK. Lelo na zo mi bete la maboko. Boulot ezaka na nzoto. OK. Pour na zo mona nde bato ba ndima ngo. Voilà. Suka na générique. Bato ba ki couleur. Na yebi peke teka leka pe na maison mère uta na Delta. Na sangisi ba couleur wana po. Nzembe ko za la bien mais so ba mixa bien te boyo kango bongo te. Oui. Mayele wana teka zaki mayele abika après il faut mixer les plat. Puis na mixango lelo na omona nde bato ba kumisa hyperkit. Fierté zo zonga rapana. Mais yo mo pe ozobi misa signé epena la divula. Voilà la dimvula. Et combien de niveau ni? La dimvula zo kende. La dimvula zo kende pena, zo kende chaque jour bato bazo talango, chaque jour bazo remercier. Donc Nathalie ba commentaire bon bato na bazanga te moko akotaki. Alumini. Beaucoup dans la dit beta la dit vula na YouTube. La dit vula Lufombo. Tala ba commentaire azanga ye moko. Aye robeta. Aye kamba mwa générique ka mbolo bele so yango yo. Na mwende ko mwa komele yo za indo kiti. O mate ko zanga yo moko boyi. Maye. Bazanga te. Bango eza batinda bango. OK. Ils appellent musala. Soka kotite ba gangela ye. Donc il faut kende nado oh sala kende kuna. La dimvula na ebisi yo to booster pété. Normal. Tout ça normal. OK. Donc
boye eza pasi bulu efandi kuna bulu efandi pena po nasala wana no na bapro monini Laurent Kadogo assuré baguitare à partir États-Unis po elandaki ye kuna atravaille azongisi eke Luanda Bruno atie baclavier atie bamateka tu azongisi nga mona baxi basse petit nanga Ketchup Nondo Junior ye mutu asali batterie Platini asali mbonda azanga expérimenté na Big Star lelo aza na génération de fao azanga beti maracas atia animation et Théo Mbala atia animation na kati wana Prince d'Angola Prince d'Angola Prince d'Angola atia animation nga babenga nga na banzema bato nga mpe na babenga balo nga mpe na banobenga ben oui, il faut benga po bato bakotia opo pe na profiter kutu na obwakela numéro 1 na biso na musique ya Congo Fally Ipupa na lancé pena appel lelo po nga mpe fu batianga po asaela nga kaka nzembo moko ayembela ngai Fally soki kaka Fally ayembi ba makambo vide natiki na nga natiki na nga na vai na kaka na kwemo kaka Aigle otala yo, aigle azoyoka yo. Vas-y, lancer message pena bien. Message pena na wana album ezobima mais na bomi nzembo moko kaka. Nzembo wana aigle ka yemba. Ayemba aussi na préparé déjà musique. Na yebi pour nga za maestro. Oyebi déjà. Na yebi ba mai na yenga kendaka. Déjà ça sali le onsko musique na mélodie. Tout. Et yetanga oya bakisi oya ye. Somontre. Eza mabe makasi po baba nzembo tout peut obina nga bon nzembo to komika tous les nzembo ateza rumba ateza bolero oza na facilité o atumba kakumba tumba katunga katu so que c'est ben ka mais oyebi ke bato baba méchant et c'est salama ah bon oh bakwasa boki c'était binango ok kwasa omuna ba binango mais kwasa bamadiaba pe bima madiaba bato tu babinango ok sikoyo ya mbalo po bafulaka baoyo bakanda biso topesa bango gu mais kofula yango ezokipe te apparemment bien yango ezokipe nzembo te ezokipe pe rythme te voilà po bamadiaba ezalaki na ba il faut que kana ba mouvement moko wana mais oyo sikoyo avantage nango yango wana et puis oyo koza pe fatigué olembi nao ta mosusu mpe olingi no kotelema te okofana noka na kiti kaka oningisi no mwa moke elo oyo dérange eza te so omoni mpenza olembaki mwa mingi opemeka ofuli noka otiki tala facilité alema oboya obwani nga baclip tu na osala mpo ekomi bongo banzembo tu tobi nango ndenge wana topesa mpe bato gu mpo mosusu balingaka azolinga banda me azobanga estce baosekanga te bon biso toyede bango ngai baclip na mpo meilleure danse yango wana tali mpena banobina na baclip nao obuna sani eloko ezosa bien yango wana omidansa meilleure danse ya ne oyo ekozala yango te donc ke elongo 2024 eyeti na 2025 yango eke nango bon na choix te ngai aza musicien natali badanse tu na préparaki wana ezoleka yango siku nasani nazalaka teti nayela oyanga bato ebele babebisa banzembo bongo te eloko bien yango wana kuna yo tiki teti oboyi nzembo no ebebi Godé Lofombo souvenir nini ya makasi ozalaka nango na musique nga na musique souvenir eza ke namona monde entier omoni nde nzambe asala planète terre na musique nakenda partout donc wana eza meilleur souvenir nanga à part wana lelo so na tombola niveau ya baingénieur de son na mboka na biso mpo nazwaki chance ya kokutana na baingénieur presque ya planète mobimba moni na bane wana nga so na ke na bana osola mingi na baingénieur kotravaille na bango koapprendre ta nazongaka mboka na memi batechnologie wana à l'époque donc eza mpe parmi bameilleur souvenir. Ok. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Godé Lofombo? Quand tu regardes Fally Ipupa, tu regardes exploit ba makambo minene au azosala. Eloko nini efandi
na succès à Fali? Selon toi, étant qu'un grand ingénieur, étant que moto a eu musique qui m'a cassé. Ils ont vision. Premièrement. Ils ont vision. Vision na ils ont et Vandi. Et à part vision, il a eu la chance. Il y a un entourage à bien. Okay. Entourage à bien pour. Au cause de la vision, mon entourage non est délocalisé. Oh ouais. Au débordé quoi. Mon vision non est ali. Mais un jour si na kuta na mona moi mu KMS. Question no ezong singa lisolo wana. Na kin. Na utaka Nairobi na tambola susu na makolote na kin. Nazaki na 300 coupé, nazaki na calibra. Siku na palais na banova na Kimpaka na bandal batu. Na pesi ba na bandal mbote. Na Kimpaka donc ezaki na koti sa voiture 300 coupé, na kiti na voiture na betika pa moko na koti ndako. OK. Donc et ça là que na tambola a sauté. Siku na kin Nairobi dona mati 3e niveau na escalier na ngana kufa. Souffle. Siku ta na zo kina bi na lapi. Dona banotika car na ndako. Na beta na ngabe na ba pied. Do sona na ya pa Laurent Kadogo na oya makolo. Siku na banoya makolo na koti na zamba esne na moni mwana mwa muke. Aola ndanga o kamola bas bendela Congo, kamola bas ngabe na telemi. Bonjour. Amna bonjour vie boni mouvement ngabi ngaba mouvement na lingi souté. Tunga puna nini ngabi ba mise baba tuté o sala bambola mo ba o zokchilo ba ku o sala bo bien te ana bae mwana mukalo mina vie bon okobe sa vision no pona batu peto na loba na ngabo nzambe donc le bino yo okobe sa vision no pona batu OK batu mo ba yiko déranger yo ko tika vision na hote obike na pousse muke na luka mwana na mona esote yango na lobby okozala na vision sokoza mal entouré vision ne kobe vous avez dérouté fali azui chance wana entourage na tout bazo respecter vision na puis ba OK nango bien après ayi ko tia sikoyo organisation na kuti na fali na mona mingi te na vie na nga maman na organisation tout autour na et talent et bon chanteur, bon danseur, aïe ko bakisa ba musicien y a bien. Pour ba musicien il faut pas ba bon. Pour ba accompagner. Mon récite na. Est-ce que c'est le talent aujourd'hui? Et comme so grand tu es seul, vous avez talenté. Non, comme talent muteza baza makambo oui. Mais ils ont talent de comme ça pour bazana kine belé. Il y a danger. Bazali. Nga pe nazaki na kine. Na talent na belé. MS. MS monde tout ça boy. Ouais. Ba ko il a sur laptop. Vous comprenez? Na connexion. Siko. To kangi porte ba kangi pena ba bende na kati. Nga na yo yembi. Nga na sali musique. Nga pe na yembi moko to che caméra to bini ba pesi nga laptop wana na montant ngo comme clip et to bimi libana to pesi ba to makebeta on a fait bon mon niveau na zaka nango ba musu ba lobaka ya za maestro masimba ba bouton te as ingénieur te nga siko na za maestro na musique et puis na simba ba bouton mon nebo kindanga na bomemi maestro na bino asola parce qu'on ingénieur je vais boye ngate nga je vais boye ne boye donc yo wana on a esprit yo ndim to sala on a machine ingénieur bena bimi akena ye atikeli nga machine na bango na travail ozebi ko s'inventara trop le fond makambo ko wana kana baninga na hote baninga na onyoso ya empire bakuba so il est l'homme so bakoma ko s'acharner contre yo parce que vraiment le qui connaît tout en fait. Bon tu go basi ba yibisinga pe follow bango o azo boya ngo za mutema be punga na sala ngo na bomba ngo isa normal te isa normal te po ba mswada ni mayeso buto wana yibilo sala te ouais fader wana yibi role na ngote OK nga na yibi role la bouton na bouton et puis na yibi singani ne kota kana ni ne kota wapi na sala câblage. Toi, ndenge mote.
Si on a eu ça, on va tout faire. Comme on a besoin d'un même si on a l'offre qu'on l'a ce sont des jaloux. Au moins, il va comme on a bazar. Ah ouais. Tu peux bien en bazali. Ok. Babi l'offre qu'on l'a jalouté, tu vas une éducation ma bien dans ma famille là-bas. Un gire facile. Yo occupé bango te, yo loba o yo salaka. Pour muta ozana besoin na yo azali. So ozo loba te siko, bango bazo gagner balingi yo souffrir. Vision no izani. Nga pena linga un jour, ndenge PDG vers qui ça sala nga pena sala. D'accord. C'est-à-dire na moni jeune moko linga sala musique. Et nga na zui na encadrer asali nzemu na ebimi. Kabongo. Et puis singa asko bambongo ebeli. À part wana, ils ont encadré jeunesse. Souci dans la jeunesse, il y a un bon abisso et continue à obébater. Est-ce que mon thème wana oyo lelo kotala aime soba ingratitude et comment vis-à-vis surtout dans la communauté na biso congolaise, est-ce que yo godé lo fombo ozana mon thème wana lelo ya kozwa jeune moko ayebani ta yebelo côté o aider ou encadrer talent na yo sele nzembo bimi un jour a eu succès après à wanga nyolobi. Oh, na sala ngo de kuna ba mikolo boso je na salinga esangele. Ah ba mikolo ba sala bo. Oh, nga na yede pena bato na mboka na biso. Ah ouais? Moto pena ye pena bo aider nga na aider. Nga na sala ngo déjà, mais na suka na zo na nga o na zo luka te quoi, so na sengi na zuite. 5. Na te kotanga na liko zo suba pota te. Na répondre à des questions. Si vous avez un peu de donc, continue à aider dans mon thème. En tout cas, na kataki. Mais banda na komi ki bangiste, ba mater na zui. Na koka souté. So mutaye na oede ka. D'accord. Ba exiger penda bonzambe za bonzambe. Na continuer na otika na okimisa bénédiction na ngate pona méchanceté à bato. Souvenir nini ya makasi ozanango ya pasekos. Ba souvenir c'est belé. Moko oye marka yo venda sofandi we yango nde zongelo na esprit tout le temps. Sourire nae, gentillesse nae. À chaque fois tu vas na kutana. Et écoute ba er musu sugi na okende. Pour parler nae za pena na coin ya mafuta à sosa. Na commune na bumbu. Na bumbu. Toi commune monanga. D'accord. Ce que dans la zone na bima na pressé. Le funa sala tout. Na car na omema mena sa tu na bomba mai. Puna leka kaka. Pusuka muni wa kobelela. Belela na coach. Yo ta bien nga go desi. Go desi. Mona funa gare. Kwa domo pa za shebango wana, sheye kuna ba shebango. Poneza pa na ye. Asomba? Lupango na ye pena. On a peine à profiter quoi donner chez mon pépé. Pine mati supo na kinto koma mi na batibele ça. So tambulo mon dimne moi dimé. Ah ouais? Ma boulot les gars trop na kin. Donc ne ozo denda na mo fite bim. C'est quand le cause azaki ba dernier moment on est depuis à longa quartier latin a combien moi na ba difficulté makasi. A combien même na dépression. Voilà za massa nanga. À passer moment ma trop ma penda ba ibana ina fali fali a même agi na poto ba beta na fali na quartier latin oui siko azaki na choix te azaki na besoin bima yemu ta sala de monde de fali moto aita keka na lobi ya omoni nga ba tebele mikolo ba be ngati nini niko pesa numéro fali ah bon ne ngana msi bango na bito za la franc ce qu'il fallait permettre que le numéro n'est comment normal. Est-ce qu'il y a là? Au fond, il y a sonné banda c'est normal, même biso ba auto joka ina fonte. Pour moni muzamzaza na rana yi. Asa komi na ramo ngamo na ozo exemple yanga. Ba to de ba obeyanga, pona bengela ba on fali, bien na passer ba on fali. Donc on a des charges wana ngamo. Yo mo na niveau o ba otungisa po na fali. Siko so batongo nyoso ba komi na contact na fali. Siko so ba koti na contact na fali. C'est mort. Siko nga na ndimi yango no moni to na difficulté ko so pour c'est normal. A rolala ka souté, a vendre pe souté. Pour tout le monde a besoin na minito. D'accord.
ba papa, ba maman, ba musicien pour ba sentir que bon et dans le roi Simon Kimbangu chou ba sambisa que pour ba kenaye ba famille ba kendanaye ba famille ba bina biso to kenaye ba matipe na train et bela ba famille pour muto zo yede biso ye bokene wapi alors to kenaye to kena biso naye to ke ba kendanaye d'accord donc ndenge za kaya fali lelo na niveau za nango wana te fois à verrouiller la communication. Bien les gars na bamadiata, babadiata, babodouga. Donc maintenant, tu veux nous dire que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui te sollicitent. Bazobeng artiste na Congo. Na lobino, c'est tout le monde na ba maman. Mon ne pas le fombo boni papa amalam. Eh, na ko ko falité. Ah maman. Nazora siro que c'est tout le monde. D'accord. Bah artiste, bah tout normal. Ok. On a fait bon, on est mort bien, on a un master. Abina bende ni ko solution falite vraiment. Nazuri ngapena kene mikilinga na oh yuza masana yuza misete. Ah. De comme gabo. Batsu ibate batsu kansango agence bien ngabite. Biso yaki shula le fomba ba kansango agence. Na bishula ya chanter. Adrisha za chanter. OK. Na za passer biso za danseuse. OK. Touye. Siko na yebite ou wana uzo senga ngai za ndenge nini. Na bina omeko tuna badiata soki ba sala ande bon ngana yebite. Ngabino eza normalité à comprendre ngamembe. Na yebisio na za déranger de partout. Ngabi c'est tout à fait normal na ranaye moyen à fongola sous fonaye ezala peine accessible ezate aza obligé à verrouiller pour so atiki yango pena boye a obela obela pour et vous apprenez que fond ezo sonner ka muto muso akati muso akati ti aolala te OK Godé le fumo leçon à retenir na makambo nyonso to solo lelo bato bazota biso ba retenir nini bon ngai ndeka to lobaki mikolo to retenir que na vie et bandi ezali na suka mutu nyonso aza na ndenge na osuka tout le monde tolinga te et ndenge tokosukela moto ayebi yango aza te d'accord donc eloko bien ezali tomilengelaka nde bato to balobaka tozalaka bien tosalaka babolamu po lobi na yo oyebi te et ntango ozosala bolamu na yo ekoganga soki egangi na yo te ekozwa bana na yo bana no bakose retrouve soki ozwi bana na yo te balobaka ntina 4e génération yango wana tozalaka baméchant te bato basalaka mabe baza baméchant mpo yo ekoéchappe yo mekozwa bana yo mpe basala mabe trop basala bamabe trop nalimbisi déjà ngasi nalimbisi bango nzambe sirement oyokela ngai lokola nakutanaki na ye mo papa Simon aolimbisa bango d'accord vas-y continue si nalimbisi ba donc toyeba kosala bolamu mpo lobi na biso toyebi te yango wana nazoteya bato nazoconseille na ye nasukisa na liwa ya ndeko na nga seka lokoni famille na ye surtout famille na ye oyebi mpe bamembre ya famille ebele yango nalobi te na ye directement na ye o petit frère na ye na bana obenga ye kutu moto na mbonda ye pa betaka mbonda petit frère na ye propre ayaka tina studio mpa na nga et puis nayebi nde bazalaka na seka bien ngam nayebi na osenga na ye aza na maîtrise ebele et puis artiste en danger oyo tiaka kongo akufa atika nani akoma ms oyebi eloko mosusu ozala te mpo bayeba valeur na yo lelo mpenza tomoni vinde atiaka kongo mais heureusement abota mwana na ye ya mwasi Margot elle continue elle fait ça Margot biso tolobaki tokolemba te mpo biso ozali mpenza bato atiaka kongo artiste en danger wana biso ozali ba héros dans l'ombre oyo toapuyaka yango na 100%. D'accord. Et yango tozokoni kosala Margot na artiste en danger sikoyo lokola dikando golf dikando elongi ya feti elamba nde ye mpenza moto aza entre Margot na famille na minute mpo nga aza na voyage
na kuna na ça c'est ça golf du Kando na Margot na famille ya Seka ya Pasekos bango na nde ba osala liaison mutu to a besoin aider famille kende na famille mabizate mais soko zoko okota te luka golf du Kando obingi na 089 630 6600 do wana okozwa golf du Kando elongi afeti yekumta pesa fali kombo ya grâce à ye somo bato bazobenga fali grâce à ye yemta pesa kombo donc les capariers golf du Kando il est en contact avec Jean-Louis Awa pour Awa à Paris c'est Jean-Louis Jean-Louis tout ils ont besoin au côté na makambo ya lokoni ils ont communiqué te bazo sengate pour l'européen zangité mais aliwa ba pimela ngo mutu te sango le mutu to alinga en contact Awa na Paris ils ont Jean-Louis na Kisasa golf du Kando longa fait corps tayo moko pena yo kanti numéro 1 pena ya musique akotika Seka aza quand même numéro 1 na minute numéro 1 osala tout fali pupa osala tout nzamba osunga tandeni ngana ki pena moninga Seka na sengi pena fali a s'impliquer po wana pena masana ngana zoruba nana be motion beleti na roba boy batebele bayebi ka soki nani obenga pas Sekos ngana yebi Seka lokoni donc déjà na corps ya Seka et kende ya pas Sekos et kende Kinshasa fait kende to senga biso ndeka na lobia fala imanze munanga na zolo ba peli susu corps ya Seka ikotikala wate mais selon les informations que j'ai déjà et kende Kinshasa obligé ouais kende obligé wana le numéro 1 zana et nazo bangati. Alors numéro 1 na makambo comme il est là déjà c'est assuré quoi. Ah c'est assuré. Il va l'assurer et puis ils appellent comme motema. Au on peut numéro 1 mais sur motema. Motema il y a bien été ouais. Ah au salateur. D'accord. Bah remerciement ne pas banani batali au de l'ofo. Ah ngana bandaga na UMS. Merci beaucoup. Nicolo yo pende moi liste za moi genre. Valérie m'a vu. Valérie. Ah, liste baby bonne. Liste ba sur la terre, on habité na sali la dimvula. Ils ont na YouTube, ils ont na plateforme. Mais ils ont senga pe aide. Il faut boya soutenir artiste. Mais na robosa na jamais bana bumbu. Bana bumba au Bana gal ba changa poids à 100%. D'accord. Pour moni to gena Belgique. To gena Belgique na bandi Bruxelles comprendre que le fumbo japonais. OK. On est des formes. Godé le fumbo. Kuna la info zalati. Ah ouais? Ah. Et quoi makambo wana? Na kenete na zakana ngo depuis kala. Na zakana. Eh ne mama kala, makati bombi ko mobima. Poto ya mystique. Poto za mystique. Omoni vena ki bonge bubangi. Kibonge bubangi na pesi ba merci belé. Pour ba manduko bimisaki wana. Et ça y mabe. Non. Sikoyo na to banga na kin ba vivre de. OK mabe. Mabe makasi. Sikoyo na zo zonga sous Japon. Pour ezaki normalement to beta le 31. Mais ba repoussa qui date. Na Japon? Oui, na Japon. Dans un nom côté à Japon. Yo sakana tant il fallait fongoli makaba. Le 8 on a un concert na Zurich na Suisse. Ah ouais? Oui. Et puis, on a rassuré Batou, on a concert à Roga, on a invité. Il y a Zénith. Wow. Roga. Donc, officiellement, concert à Roga. Boya, CP là. Ah ouais. Roga, Royemba. Tant on a reçu basse, on a reçu sous guitare. Oh, bon, bêta dit, yo suis guitare, yo suis basse, yo suis guitare. Parce que si on comprend les gens, tant que on ngana obina suda smusute okomi nini ka batu ba yaka pota na zo kota deja na bas na nga okota na bas no koto lo boko mo ezo beta koto mo ezo ninga tana koma na kitisi na jusqu'au bas sebe ngana roga ah ouais te batu boko sepela ah ouais boya wana bo mona omoni tangu nzamba chelo boko makambi za ka ezo funga makaka ozara ouvert ouais ezo funga ma d'accord et puis na robo sanate son apesi vas-y toi MS Moté femme nanga Maman Blanche Mbemba obi ke tili ono yo liaka mfumbo ate Maman Blanche fumbo na ole la mabe
Pour na oka na masolo mais franchement bwana oyo to bomba na vida quand déjà wana vida na vida te o sala nga fo bayi mais ça l'excite ouais siko bayi sanga yo pe ekeba siko na bano mema mfumo na café pour ba tutu ba on ka ba ya ba te ba ba singa te comme on a parlé café mo eza liboso wana c'est que toi dans melon na café to lela on a café ba tutu bo ya après bo comprendre mais ça comment il a parlé Popol pour passer la comment il a parlé les restes pendant de café to bon on a café on a besoin de fumba na on a café to da melé na café donc on a conseil na zuna miki il faut bon il y a pas conseil à miki donc to suka na café et puis na pesi Ignace Vita Bert Lisasi Bambote Belé na pesi Firmin Firangoma l'archevêque Bambote Belé directeur international et à vie Serge Kambakuna Bambote Belé Aimé Boubala Kika Bambote Belé Henri Balondo Bambote na koto zali na pesi grand frère propre ya Chibo Chiboba Bambote na koto zali na pesi ya Degas Kusungana ya Derrick Moss ya Neris coach Mamadou Polondo Didier Salakiakou Kapo Bakala Alexis Louaou Kibouti Cypress Zazi nazopesa José Salai Mr British ya Michel Kubika président Bruno Lubika mbongo propre Konda Mboka ya Willy Moucheni plus 243 Somo Amanda la Duchesse Bambote Kotozali na pesi pe Esther Godelive Bambote na Kotozali na pesi Katipa la Bambote Kotozali na pesi Defis Masevo Tour du monde Bambote na Kotozali nazomona na musika ya Angola Pati Mambulu Bambote Kotozali japonais Rifin Kota Bambote na Kotozali biso bakombe koyaka kana biso mosusu ekolanda wana boyo aussi ça le pour soki eleki lelo bango tu eza mobulu ouais sinon te yebika merci beaucoup c'était on était avec Godé Lofombo na base balobi makambo ya mikolo ezongi ndenge kala yalaki babazise so baki Lofombo bozongi pe mikolo donc mikolo ezongi makambo wana kala bino tout bozaka ba Godé Lofombo donc boy salam mokili. Merci beaucoup à toi Godé Lofombo d'être parmi nous na studio Nabiso. Merci beaucoup na bato tout balandi biso. Abonnez-vous, continuez encore de s'abonner massivement na chaîne Nabiso na MS Prod TV. Tukutani bongo na mbala ya sima. Ciao, bye bye. Bye.